na pesi bino mbote bino nyonso tu bozolanda ngai à travers ya canal na bino motomoto nakanisi lelo nazo répondre ba email moko o nauta okozwa na bandeko oyo batinda ngai ba question batunaki ngai eske miziki ya mokili eza mabe to pourquoi pas tokoki koyoka ba miziki ya ba musicien profane te. Naliana talisa na bandeko na ngai surtout biso ba africain tokomozwila makambo ya Nzambe na ndenge moko ya mabe makasi. Po soki totali neti na mboko nga na vandi na kati ya Allemagne tokendeke pe babisika ebele na bafeti ya bamindele tosanganaka pe na bamindele me makambo mingi oyo eza na bangomba na biso epai ya bamindele eza te me toleki bango na kosambela te toleki bango pe na kondima te po soki totali na misu ya komona je pense que mundele aza développé atonga ndako na ye atonga mboka na ye bien mboka na bango eza bien développé et que bible yango pe tozotanga bango bato basali yango mais nakanisi biloko ebele oyo eye na ba église à réveil ekomi ko exagérer moi mingi sans kokoma pena na profondeur ya makomi lolenge nini Nzambe azotindela biso to comprendre liloba na Nzambe. Pona ndeko oyo atindela nga message parce que aza na problème ya koyoka miziki ya mokili na kati ya ndako na bango pona nini papa na mama basambelaka bakoki koyoka miziki ya bandeko na biso Koffi Olomide te bakoki koyoka miziki ya Fere te bakoki kokotisa basede ya Fally te bakoki kokotisa basede ya bapapa Wemba te bango nyonso tu oyo babengi ba musicien profane. Mais soki tozongi kaka na kati ya makomi Bible ezoloba na biso tango Nzambe asalaki mokili ezalaki na forme te ye moko mutu akabolaki butu moi mabele pe mai asalaki nyonso tu tango aye ko créer mutu nde mutu apesi Nzambe mutu apesaki ye mayele ya ko salela biloko nyonso tu ya mokili. Nzambe mutu apesaki Adam privilège ya kopesa bibwele nyonso tu bakombo. Et puis lisusu kaka soki tozongi na makomi bokoya komona ke tango Adana Eve basali lisumu na jardin d'Eden ayebisi bango na mutoki na bino nde boko vivre na mutoki na bino nde bokolia. Mais pourquoi kaka peut-être tokenda mingi na miziki ya profane parce que bakotaka bakisi bandako nganga. So tozongi na bambula we leka tango biso tozalaki bana mike ezala kuna na mboka na biso ya Angola premier musicien chrétien peut-être oyo akotisaki guitare na miziki ya Nzambe ezalaki ba frère Mete mais dans l'époque ba Pongo Love ba vient na biso Luambo Makiadi Franco tozomona lisusu ba série ya ba sœur na biso ba Pongo Love ba musicien chrétien bazalaka ebele te mais soki bazalaki tantôt tobandaki koyokela musique ya Nzambe à travers ya ba chorale na ba groupe mais soki peut-être ba musicien chrétien bazwa goût ya kosala muziki bakosa sente na kati guitare na kati et puis soki totali rythme o bango pe bazobetela muziki ya Nzambe ezali kaka même rythme o Koffi Olomide azobetela même rythme ya Fally Ipupa betelaka même rumba ya bavie na biso Madilu. Donc il y a différence ezate différence ezakaka peut-être tolongoli place bango batiseli chéri na nga na lingaka yo mingi bino sikoyo bozwi kombo ya Yesu botse na kati bokendeke na même ba producteur o bazo produire bango même pe bino bozoko utiliser. Mais soki toye kotala dans l'époque tango makambo ba chorale ezalaka
makambo pe ya ba musicien o boye na style marque ya musique ya mokili makambo ya kokabwana ezalaki te oke non na ndaku tokokotisa bandi ya kofi te ya fali te tokoki kokotisa miziki ya fere te parce que baza basatan baza na bademon mais kala toyebi ke dans l'époque ntango biso tozokola ezalaki tozoyoka mpe miziki ya lowambo makiadi tozoyoka mpe miziki soki toke église tozolanda lolenge babandaki kokumbisela nzambe na niveau ya chorale mais ntango bamusicien chrétienne bakoti na masolo ya production ndenge moko o ba miziki profane nde bato baye na vague wana ya koyeba kokabola miziki ya ba musicien profane ekomi ya bandoki ekomi ya ba satan soit disant bazwaka kisi Bible ezotalisa biso ke nyonso tu epesemeli biso mais nyonso tu te yango eza mpona biso mais en tant que biso tosalami na kelamo ya nzambe nzambe apesi biso privilège ya koya koboya pe ya koya kondima pe ya koanalyze eloko oyo ozoboya toye kotala neti banzembo mosusu ndeko na biso Reda Misi ayemba eteya bato ebele oyo alobaki no bomengo ata kala na kozwa po bato bazwa basimba sultani ya nzambe te eke message wana bato ebele oyo pe toya na bapoto bato ebele oyo pe bazwa courage ya koluka à travers ya bamessage oyo bamusicien ya mokili oyo tozoboya banzembo na bango bazopesa totika vraiment kobetaka mingi sete ya komimonisa neti biso toleki bamindele na kosambela oyo ke ezala voir même na baeglise ya mondele après kosambela mutu oyo akoki kozwa verre na ye ya bière akoki komela mais problème ezali ke eloko nyonso tu ntango ozoutilize yango soki omoni ke ezosala yo mabe luka moye otika yango na Bible elobi nyonso epesemeli bino mais nyonso tu te yango eza nécessaire pa na bino alors conscience na biso totika mingi kocritiquer parce que Bible elobi ke to exige mutu te nzambe ye moko nde mutu akoyeba kosambisa parce que nzambe nde mutu akelaki mutu mais biso basali ya nzambe ya lelo tokomi kokritike miziki ya mokili soit disant bakende kokotaka bakisi bakotaka banganga yango wana miziki yango eza vraiment mabe makasi malgré ke kote mosusu tozomonaka en tant que mabantu ndenge babinisaka bandeko na biso badanseuse ya basi na bakupe na bakupe mikuse na bakola kosexpose bango na libanda nde yango wana ezokopesa ke miziki ya mokili eza mabe mais soki supposons soki tolongoli mwa baerreur moko ya mike eza vraiment mabe te yo mwana na nzambe oyoka melodi moko ya miziki ya ndekone oyo ayembi malgré ke na nyonso tu exception ezangaka te mais baza bakelke bamusicien oyo pe ya mokili ayembi oyoki pe bamessage moko ya bien melodi moko ya malamu lokola bandeko na biso baloko wakanza yango bandeko na ngai vraiment totika kokritike bato totika vraiment kojuge bato na misala na bango yo nde landela makambo na nzambe lolenge nzambe azokosungela yo mais totika kokondane bango na ndenge ya musala bazosala oyo eza misala ya satana o musala ya diable bazokendozwa bakisi nyonso tu wana tellement yo oyebi te wakompanya mutu wana te yo zela kaka nde ye moko nzambe asambisa bato na ye yango nalingi natalisa kaka na bandeko koyoka banzembo ya mokili ezodependre kaka lolenge nini nzambe azokotindela yo mais eza vraiment mabe te parce que ezali moyen peut-être oyo bango bamoneli mpo bakoka kozwa lipa opina mwa eloko ya kovivre nango ye moko nzambe nde mutu atindaki mutu fo asala na motoki na ye nde akolia soki tozonga na kati ya proverbe boya komona bible ezotalisa biso mawana yo mutu ozolala pongi mpo yeba yango bopauvreté kobetela yo porte mais mutu alamuki ayembi mwa nzembo na ye bino bosepeli nango bosombi ye sede azwi mwa quelque chose je pense na cadre ya mosala eza mabe te mpo satana asala eloko te nyonso tu oyo bango bazosalela voi nzambe mutu apesi bango
munoko nzambe mutapesi bango pema nzambe mutapesi bango yango eke tango bazosala po bazwa lipa ezala gane mpe na bango ekoki kozala eloko pena ya mabete mpo na biso tokoma kokabwana keno banzembo ya mokili tokoki koyoka ngo te paseke eza mabe. En tout cas bandeko na nga totika kosala jugement biso moko tozela kaka mokolo ya suka ye moko nzambe mutu akelaki bato na ye ye nde mutu akosala jugement ya mutu na mutu. Et puis eloko susu nalinga naloba bato mingi surtout biso baafricain tozwi kosambela na ndenge moko ya mabe makasi paseke ezala na bamboka na biso baeglize ya lelo ezoteya bato lola me ezokokreye bamploi te mpona bato bakoka kozwa ata lipa bakoka kovivre nango me toza kaka contre ya kokritike bamisala ya bato oyo bazosala. Yango nasengi na bandeko nyonso tu oyo peut-être bazalaka na pense ya kokanisela bamusicien profane mabe mpona mosala oyo bazosala ekozala pena bien tozala na discernement totika kojuge bato epuis bandeko na biso ya bamusicien profane ezosengela mpe na bino botika koyinana botika kofingana botika komisala mabe entre bino boluka bolakisa comportement moko ya malamu totala neti lelo papa Wemba oyo tokufa atiki nyonso tu oyo ezalaki oyo asalaki biso lelo tokomi kolela ye tokomi koregrete na babienfait na ye oyo asalaki malgré ezalaki nyonso tu malamu te oyo asalaki mais quand même apesi mpe bato ebele privilège ya koyeba ndenge nini bakoki koluka lipa. Yango na bandeko biso nyonso tu toza baafricain tozala na bolingo tolingana totika vraiment kokotisaka baséparation entre biso o wana aza mutu akote boye mutu akote boye satana asala eloko te bato nyonso tu ezali nzambe mutu asala bango. Yango na pesi bino merci nakanisi na nsima kamera toza na Miguel Boy o azali grand mama na cameraman elongo na Ismael bango nde bato basimbi babilili oyo mpe na pesi bato nyonso tu oyo balandaka ba mission na motomoto mbote. Merci.